Tout un message moko, tout les deuxième partie nango oyo. Papa Lanso Jonathan, notre frère Jambonga, balobela qui à propos de l'histoire, il y a Congo central, il y a Congo, histoire il y a Congo, balobela qui yango, et puis Nakatsuana, par là qui marabotali vraiment Afrique. Papa Jonathan lobela qui, Papa Jambonga pe, a développé, il y a une révélation au Nzambe, a fumolaye, car ma commis zoloba, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alors, restez scotché, branché, et bon moto dans le message. Sur mystère caché à batombo vide, pe mystère caché à cadavre otobengi à grand monstre oyo Nzambe a talisaki papa na biso otobengi le prophète Jonathan. Alors ndekonanga pona kokota na message na biso na kolinga kena talisa bino lolenge nini ete Nzambe azali kosala kati na biso pe makambu nini aza kotalisa biso oyo toyebi oyo toza na expérience oyo to vaincu et que botala image mibale na tiena kati ya ba message oyo botala deux images oyo tomona mbisi oyo botala siko na kata mai grandeur na ye. Alors botala mbisi wana azana maboko 8 azali oyo tobengi esprit alingaki a remplacer le premier prince à ténèbres o alingaki au CG na kati ya RDC. Alors aza ko représenter oyo tobengi image ya G8. Alors botala ke na mbisi wana maboko na ye 8 mais le boko moko elongwe eningo lobake membre moko a quitté bango. Alors selon bango a trahi bango ou bien azonga ou bien babomaye. Et pourquoi depuis il y a longwa etikala kaka batikala kaka sambo to bengi G7 et pourquoi pas bazwa mutu ba remplacer ceux qui le bozana musique to bozana likelemba nombre bocha 10 et ko pesa bino bien poli kelembeza la bien ceux qui moka longwe boko remplacer mutu mususu mais pourquoi ba remplacer mutu te pona kotalisa ndeko ezana makambo balobaka bayebi makambo nino balobaka. Alors botala sikoyo mbisi wana oyo natie image wana pona kotala ke maboko boni ezana kati botala sikoyo munene na kati ya mai grandeur na ye aza oyo mbisi moko abalusaka ba pakebo na loboko kaka moko. Alors liboko na ye moko zo représenter un grand serpent. Alors siko oui maboko. Alors ce qui bo pesier globe terrestre azana capacité à kosala nini ya kokanga ngo donc biti na ye aningaki kokanga oto bengi mokili aza puissant mais aza tout puissant te yango ete bandeko na talisi bino pona kolobake makambo tozoloba pona ko faire expliquer peuple de Dieu ba comprendre ba mystère nini caché bombami et puis makambo nini zoleka izana lingoma mso ba pouiller pouvoir wana mais de l'autre là le connaît tout oh no fu mutu moko non iza mutu te Nzambe le seul. Ce qui biso to salité pour apesi biso ba responsabilité. Ce qui biso to salité. Ye azana tana ye moment na kosala. Tango ekokoka bela bat ba osala peri. Parce que apesi biso otobengi la responsabilité. Pour na ete to bien to sala to bien diriger otobengi mboka. Mais so to zokoka te. Eza lokola yo oza propriété opesi biso bandako. To so fote la. Mais tango yo kuta ndako neza na salité. Ou averti ngai non ndako boy nako accepter te soko yebisinga na zoka te na osane na la bengani na tubilo kono na bwaki on libanda et le lenge Nzambe akobwaka bato ebele et surtout basali na Nzambe parce que bango bazali pena bato baza cerveau o lelo baganga ba aider ba bakundi mitala babo soto o basali eza maopeza ridicule pour na bino yango ete na pesi bino exemple bo moni mbisi wana. Et pourquoi Nzambe alobaki na moto? Na Genèse, il faut dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal. Ayebaki, ba ange dessus ba kokita, ba sa de sikate ba kokota na banyama. Yanga pesa. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombo na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki ngosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to juto bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndamu.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga mina université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci. Voilà, shalom peuple de Dieu et mote nabana nzambe nyonso. Je dis bienvenue dans votre émission Parlement Céleste, une émission prophétique, pastorale et un grand merci nabana nzambe nyonso de partout place pour Zali, Europe, Amérique, Asie, Océanie et pourquoi pas la carte République démocratique du Congo, Koloa Pambolabine. Et puis merci pour votre fidélité sur cette chaîne et HP Média. Merci également pour notre soutien à Bino spirituellement, physiquement, la commentaire et Kitoko. Et c'est ça l'amour, aimez-vous les uns et les autres pour que vous allez voilà, c'est bel et bien votre humble serviteur Brice, Papa Sympa. Je suis là toujours pour vous parce que la simplicité c'est l'humilité. Or l'humilité c'est Jésus-Christ. Comme coutume, avant tout l'examen message au Tozanamolelo et ça me l'aura toujours parce que David Alobi vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ans ailleurs. Et dans Psaume 3 il a dit mon âme bénit l'Éternel qui n'oublie aucun de ce bienfait. Il a dit Moutounion Sazopema Aza obligé il y a qu'à remercier Nzambe, il y a qu'à rendre grâce, il y a qu'à zongisa matondo et qu'à vraiment très bien ma casse alors te prier. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous garderons toujours. Que ton nom soit sanctifié, soit glorifié. Petit moment où on a beaucoup je détruis tout l'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Si tu es Saint-Esprit, Amen. Merci beaucoup. La peuple de Dieu, restez scotché, branché sur cette chaîne et HP Média. Yom Total s'abonner sur cette chaîne. Juste mon coloto là ou cliquez cloche ou la notification pour que ma message non soit basala nzambe et comme la caillou car ça c'est l'ensemble des saints c'est-à-dire sanga yabana nzambe vraiment pour la pambolayo et je ne peux pas débiter aussi cette émission sans toutefois remercier derrière la caméra celui qu'on appelle Monsieur Dédé Myungu Aigle di Kawele. Merci pour na baimage ya kitoko ainsi que batonyo so bozo na biso ba maman nanga boza ebele ba papa mes frères mes sœurs vraiment un grand merci na bino pour na soutien et Yamonde Cristalini Tozala vraiment malade mingi. Oui, Tozala message moko Tozala l'exa deuxième partie nango oyo Papa Lanso Jonathan notre frère Jambomba balobelaki à propos ya histoire ya Congo central to ya Congo histoire ya Congo balobelaki yango et puis na katsuana parlaki marambo tali vraiment Afrique. Papa Jonathan lobelaki Papa Jambomba pe azo développer yango na ba révélation au Nzambe azo fumolaye car ma komezoloba c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alors restez scotché branché et bon moto landa message au la ligne est disponible parce que Bible lobby oaye panaye azonga na lobby qui alors nazongi na régie de la caméra Charlie Kanga image pro de 2 Myungu tozo image Joana. Suivez le message et puis on se retrouve tout juste après. Suivez. Mes bien-aimés, shalom, shalom, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ezalisunga otobengin de koramno simple messager de Dieu. Bande konaye le sous la message, ezali deuxième partie à message n'abiso ezali suite à message otopesaki précédent sur ba mystère caché à batombo vide, pe mystère caché à cadavre otobengi à grand monstre o yunzambe a talisaki papa nabiso otobengi le prophète Jonathan.
Alors ndeko nanga pona kokota na message na biso na kolinga ke na tali sabino lolenge nini ete nzambe azali kosala kati na biso pe makambu nini aza kotali sabiso oyo toyebi oyo toza na experience ngo oyo to vaincu et ke botala image mibale na tie na kati ya ba message oyo botala deux images oyo tomona mbisi oyo botala siko na kati ya mai grandeur na ye. Alors botala mbisi wana aza na maboko 8 azali oyo tobengi esprit alingaki a remplacer le premier prince à ténèbres o alingaki au CG na kati ya RDC. Alors aza ko représenter oyo tobengi image ya G8. Alors botala ke na mbisi wana maboko na ye 8 mais le boko moko elongwe eningo lobake membre moko a quitté bango. Alors selon bango a trahi bango ou bien azonga ou bien babomaye. Et pourquoi depuis ya longwa etikala kaka batikala kaka sambo to bengi G7 et pourquoi pas bazwa muto ba remplacer ceux qui le bozana musique to bozana likelemba nombre bocha 10 et ko pesa bino bien poli kelembeza la bien ceux qui moka longwe boko remplacer muto mususu mais pourquoi ba remplacer muto te pona kotali sandeko ezana makambo balobaka bayebi makambo nino balobaka. Alors botala sikoyo mbisi wana oyo na tie image wana pona kotala ke maboko boni ezana kati botala sikoyo munene na kati ya mai grandeur na ye aza oyo mbisi moko abalusaka ba pakebo na loboko kaka moko. Alors liboko na ye moko ezo représenter un grand serpent. Alors siko oui maboko. Alors ce qui bo pesier globe terrestre aza na capacité ya kosala nini ya kokanga ngo donc biti na ye alingaki kokanga oto bengi mokili aza puissant mais aza tout puissant te. Yango ete bandeko na talisi bino pona kolbake makambo tozoloba pona ko faire expliquer peuple de Dieu ba comprendre ba mystère nini caché bombami et puis makambo nini ezoleka oyo nyonso nzamba zo sala kati na biso malgré tozozongisele toujours o ezali ya mabe ole tozongisele na oyo azo sala kati na biso ya malamu mais toza toujours kozonga na kati ya Egypte. Yango ete pona ko kota na message na biso bandeko tokoluka ete to tonda nzambe pe tokoti na message na biso teneur des armées, Dieu créateur, le seul auteur, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, papa, to tondio pe to commission Nathan au Seigneur, tu ko zanabiso e bandel kino suka, to baby signo so eza volontaire te, o to koloba Seigneur tika, yo utiliser mon konabiso, pe na bande kono su barulanda message o partout bazali Seigneur, tika loboko na yo e manifester na kata bomo na bango pe na makina ma Yesu e fini ka bango pe na ba libota na bango. Seigneur to sengi nyonso na kombo se moko ezali ya Yesu Christ waza mbikseso, pe to si koloba amen. Eh bien, shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce qui tomoni était ba situation actuelle toujours passée na ba continent na biso, pe na monde, ba difficulté, ba souffrance. Vous allez commis tout na bato bazali ko tout na mais pourquoi toujours souffrir? Pourquoi monde commis boye? Alors nyonso wana totali ete mingi ba komi kotuna est-ce que nzamba zali to nzambe azali te toza ko sambela na ndenge nyonso ete tozo sambela na solo tozo sambela na solo te. Et c'est pour cela que tozui ba Bible na biso tokotanga na Ésaïe chapitre 59 na verset 1 jusqu'à 3 mais tokotanga na première partie soko zuita okotanga ngo pour toto we la temps. Balobi que la main de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver ni son oreille trop dure pour attendre. Balobi ke loboko na nzambe eza mokuse te pona ko sauver biso pe lito ina pona ko yoka biso mais ce que to continue kati ya verset o bazolo bake ezali ba crime na biso pe maboko na biso ezali na makila yango eza ko empêcher ete face ya nzambe ete esala kati na biso ete tu pona to mona ye pona ete a répondre biso na ba situation oyo tozala ngo. Et pourquoi? Parce que ndenge tolobi ete toyeba mabele ebebaka mabele pe ebongaka lolenge ni mabele bebaka ou ebongaka. Est-ce que RDC mabele nango eza kobeba to ezali ya malamu ngana yo tuninga toyeba. Alors to koti na kati ya message na biso na mozindo ya message na biso tokomona ete Dieu nous a donné la responsabilité de bien diriger pour donner aucune occasion à notre adversaire le diable. Nzamba pesa biso la responsabilité parce que azali otobengaka propriétaire ya mokili. Donc yem ta sali ba nation yem ta sali mokili mais apesi biso la responsabilité pour na ete to sala ni to gérer o ya pesi biso ba nation ba mariage ba famille pe bandaku na biso. Yango muni met Bible et référaka toujours moto aibi ko diriger ndaku na ete ndeni na ko diriger otobengi litonga.
Et le lenge moko pe muto aza irresponsable. Moi diriger nation zalate, moi diriger association zalate, moi diriger famille ekozalate. Et c'est pour cela ete tomoni ete ba boka na biso ete toza comme vivre otobengi ba malheur, ba terreur, ba l'angoisse, ba détresse o ezali ko envelopper biso comme un tourbillon. Et tomoni na continent otobengi ya babidele. Oyo lelo yo baza kumema biso oyo no bengi na ba abomination. Et te biso pe to komi ko adapter bakambo eza abomination. O to bengi bibali na bibali basi na ba makambo ko balana na nyama nyonso wana eza ba cause oyo ezali lelo yo eza ko sala ete to zala musika na Nzambe. Alors yango que nous sommes o to bengi coupables et infidèles envers leur teneur. Nous avons abandonné notre Dieu pour conformer au siècle présent. Tu as abandonné Nzambe pour nous conformer au siècle présent. Or, la parole de Dieu que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés par la renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Yango moni après oyo makambo sozo salawana makambwane rivaka suite yaba alliance oyo esalemaka. Ba alliance oyo bakoko na biso oyo bakambio bazokamba biso après ba alliance wana tomonaka makambo nini mabele ebebaka. Alors bandeko na ngai lolenge ndini mabele ebebaka e basini nini ezolakisa ke mabele oyo ebebi nation oyo ebebi mboko eza ya kobeba. Et puis nini tokosala po mabele wana ezonga ndenge zalaki. Tant tozolo ba mabele bebaka, mabele bebi te ko okoni biloko ebebi non. Ezali ba sini o tozolo akisake elakisaka na ko limbola ndenge nini mabele ebebaka. Alors yango ete okomona sini ya liboso soki mabele o ebebi elakisaka nini? Elakisaka ete souffrance. Premier signe okomona mboka na souffrance ya makasi. Okomona famille na souffrance ekoti depuis kaka papa kufa. Mama baza soute papa kufa to papa zali na mbonga kufa. Souffrance ekoti. Alors tant souffrance ekotaka ememaka nini? Emema division. Le deux tokomona division ekoti na mboka wana, division ekoti na famille wana. Et troisième ememi querelle, makelele. Donc qui auto benga kako chamaye entre bango na bango dongi al ennemi al na kati ennemi auto bengi eboti ba haine. Alors na kati ba haine wana ekomaka o na suka nango ezali auto benga ka kufa souffrance auto benga ka bato babani ko bomana. Yango ete toza komona na kati ya ba continent na biso Afrique et surtout na RDC tozomona ba guerre division tozomona ba bakum ko bomana ba poison muto bomi kaka mutu dale vite. Donc ko yina na ko trahi pays na yo. Alors nyonso wana eza ba suite ya ba alliance oyo esalema. Donc elinkoloba mabele ebebaka ndenge nini? Tango ba alliance esalema ka bandeko na ngai ba komandaka oto bengi bato basali ba alliance bokunda biloko. Bakundaka biloko na mabele. Bakenda kochaba bwaka babiloko na ba mai. Basalaka ba cérémonie o ezali ya ba forme ebele toyebi yango. Alors na ba biloko wana nyonso esalemaka elingolo bate biloko na bakundi mtezo sala. Donc ce sont les démons. Parce que chaque prince ya ténèbres, soka zui possession ya famille wana, soka zui possession ya pays wana, a travakana ba démon. Alors yango okomuna na deuxième république batulelo bazolo bake deuxième république tozalaka bien, tozalaka kimia, tozalaka bomoko, en tout cas vraiment mboki bandota mbalam. Donc ezalaki kimia ya Nzambe te. Il faut yeba kimia o bozanango est-ce que za ya Nzambe to ezali kimia ya otobengi ya monde ya molili. Parce que le seul mouton appelle sa kimia o bobengi prince de la paix, c'est Jésus-Christ Nazareth. Otobengi le Dieu tout puissant. Yende mutape sakabiso kimia o eza durable. Alors ba demo wana oyo ba travailler ki yango bomona ki na deuxième république kimia ezalaki makamunyo so calme na kati marge ba makamuso mikemke ezalaki. Beboye ba na époque wana tango ezalaka toyoka ba témoignage
oyo bato banaomela bamakila ezaki kimia moko oto ndoko kanisate et puis tolobaka ngo te parce que tango peuple congolais ozoloba na désordre biki tozali na kimia eza kopesa makirele na mato ya nzambe parce que ezaki kimia moko ya malamu te eza suite oyo tobengi ndenge nalobi ke tozaba oyo tobengi ba coupable parce que to encourageaki le mal et to adoraki moto toyebi te. Et puis tout le monde qui était sur tozobenga ba alliance o esalemaki. Alliance wana o esalemaki. Tango mokonzi mboka lobike na kokopere même na diable pona kotsa kimia. Boyo kaka na matoi na binote. Na tawana boye bisangai. Bangunza bozalaki wapi? Église ezalaki wapi? Ba chef coutumier bozalaki wapi? Oyo to bengi lelo soi-disant bato balwa baza banzambe, nzambe oyo to bengi humain. Baluba bana nzambe bapuyaka régime wana basalaka wapitanga zolo ba makambu wana oyo ba magicien bopesaka ba porte mene o no biso to sala ka bokoko na bino na bakoko bozalaka wapi tangu le papa deuxième république azolo baba mo wana selo ya monaki se nzela ya malamu pona ko sauver mboka mais or to kotaki na kata libodo tondi ma la responsabilité absolue tozaki ba irresponsable. Et yango omoni tozalaki mime na ba démon yango bozomo na mboka partout ke na place mususu basali yango bien mezo buka madale vite. Or tango alliance silaka était leader accompli mission na été et ça la continuité akufi alors ba démon na bazaka bisika okenete ba telenganaka et le même parent na ba famille na biso botala ba famille mingi ndenge koba eza ba démon na bazaka animé. Alors ba demona ba komaka baza ko telenga ba ba su place okenete yango mona banda ko batwala mingi ko mona boye komaniste ba désert o mona ba place mususu ba fulu ba nibe osona ce sont ba demona bazo nimé pona koluka ke ba vivre bo ba na place okenete ba code na bango tout eza déjà bouleversé yango okomona ke moto musu ba pese mboga sala musala allié yango donc ba esprit wana eza ko tourmenter peuple. Alors pour na esprit wane longwa ekende musika ekende bisika bikauka eza le seul nzela otokosala lolenge moko ndenge na lobake ndaku no pe kozala ndaku wana ebebi mabela ndaku na we ebeba ndaku eza ndaku akokota te a famille eza famille akokota te famille akobeba donc esprit wana ndritikalaka lelo yo serva na monde ya ténèbres osalela bango mokufi ba demona ba ye ba détruit otobengi bana nunyoso bakutika bangote il faut ka visa ndengwana mais le seul nzela otobimaka nango ezali ete tozala bato moko otobengi ba vrais adorateurs. Lorenge moko na kopesa bino exemple ya ndaku otofandi aw lupango oyo na lobakeza Afrique ndaku ezo représenter otobengi royaume Congo tango tokoti na ndaku oyo liboso nango sima nango ezalaki dégueulasse salité moko impossible ezanda kwa kwe l'état bongisi na kati na balibanda sima yo moko kosala dessin na yo bango basala kate mais tango to kokota awa na yebisa yo mindele nyoso ba yimaki ba mirmire biso to yebaki te to koti na kati to bongisi libanda na ndenge na biso kaka to moni to sali to teba couleur to loni ba fleur bani tout ça na sima to bongisi tant to bongisi ba félicitations ba to en tout cas to non comprendre te juste ndako ba kumulula ngo chaque jour ole kaka ndako na mleko ndako c'est comme si ba ndako akoto to eza mabe kaka ndako na mseza kitoko or eza elembo izoko lakisa mais jusqu'à tel point on doit comprendre te mais le jour mundele papa moka mukolo ya mundele ayebisingani na lobi na ngai John makambo sela ndaku oyo na lupango oyo eza insult eza shemi pona biso mindele donc eza neti soni pona biso mindele parce que bo fingi biso ngabi pourquoi abi oyebi boza 4e famille na kata ndaku wana ngabi to ebite to kotisika lobi boza 4e famille nombre 3 familles o bazali na ndaku wana ba mindele mindele tango bino boye kokota quartier mobimba babudaki babi mais pourquoi bokota ba noir kuna si ndako kutu place au quartier ko beba
Papa, ezana mawa mingi, ba mindele ba mona kabiso, c'est comme si tout ça batumoko, bon, en tout cas, ba excusez mon toit bala mundele. Eza ba ngonyo sauté. Mais mususu baza pena dem do konjama zo kabiso pena donc et l'autre côté. Albito batu ba budaki. Mitango bo mungi sindaku ezo kamu sabiso. Donc mo fingi biso. Papa, bande konangai. Eza ba biloko musezo salema, eza na ba signification. Mais sikoyo ba seki bande kona bango bazaki awa ba famille nombre o ba bimatwa mais nzamba eko révéler ngai à partir makambu ya lobi nzamba révéler ngai ke ezali na jeya moko ayaka na ndako oyo ko sala 6 ans donc au moins 5 ans il faut bima et puis bango tout ba bima ba famille na ba koma ba sans abri ba bima na ba nyongo ya ba 5000 6000 et puis ba koma ba tu balabala ba vie pene komaka ndengwana minzamba eko révéler ngai ezala jeya moka yaka atalisi nga nenga yaka nenga manifestaka donc eza déjà siège satia mais aiko kutana na elombe mobali Jésus Christ Nazareth bato baza utamura vie à sanctification bato ba conformer la parole de Dieu bato baza ba vrais adorateurs bazo vivre vie oyo ya sanctification papa esprit wana akima lelo tozobeta ba 10 ans Pona koloba ke mabele ebebaka ebongaka. Ndako ebebaka ebongaka. Famille pe ebebaka, famille pe ezongaka ebongaka. Et c'est pour cela ndenge na lobi ete mariage pe ebebaka pe ebongaka. Yango ete soki ete leluyo. Solution ya mboka wana. Solution ya peuple congolais. Solution ya peuple africain. Même solution auto bengi lelo auto bengi l'Europe. Nanu ebandite bali ebandi ko manifester. Mais ezali ba bombe retardée Jérusalem parce que aweza abomination. Mais marqué biso pe toujours en abomination. Mais pour na babele zonga, peuple de Dieu et senge na biso nini était toko mapeto. Ce qui tokena deuxième chronique chapitre 7 na verset 14. Na verset 14 balobi boye. Si mon peuple sur qui et invoque mon nom s'humilie, prie et chercher ma face. Et s'il s'est détourné ses mauvaises voies, je les exaucerai du cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nzamba lobi bien. Ce qui était peuple na ye, a invoqué ye, to mi kitisi, to prier, to luki elongi na ye, to tiki mabe, to komi ba vrais adorateurs. Tozo tambre na crainte na ye. Tozo conformer na parole na ye. To vivre vie à sanctification. Yango ete kosala ete alibisa biso. Pe a guéri, a délivré. Oto bengi bamboka na biso. Tant que déjà komi peto, déjà vous a délivré, pe mabele no kosala délivré parce que munguna akokima musika pa na yo. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Papa, ndeko nangai, bana na Nzambe, mboka wana RDC. Politique, mon côté ou côté le malelo était l'imsa pays wana. Le lenge déjà mabele et komi na ita wana. Ezo senga biso toi na présence à Nzambe. Sans Nzambe, eloko moko ko salemate. Eloko moko eko salemate. Oh non, il faut to adhérer na groupe moko bofu soki mutu tel et tel il faut ndimiete non. Na présence ya Nzambe. Vie à sanctification. Lelo ndaku obso to fandaki. Lelo ba seki bande kona bango. Or Nzamba eko talisa ba sekaki bango ba ibite makambu nini likama nini bakweleli. Elo lenga bandaku mususu kokota. Mais vino e baby. Ba famille mususu kokota papa, vino e baby. Libala mususu koti, vino e baby. Mais ce qu'on a la vie à sanctification, oso conformer la parole de Dieu, osa vrais adorateurs. Nde okobiba toujours ba plus que vainqueur. Yango ete solution ya mboka wana. Ezali ete tout ya Jésus na centre ya makambu nyonso. Tout ya na présence en Nzambe. Lelo koloba ko sambela ta makambu zo kana kwata ba église. Botala lelo mokonza mboka décision zwaka. Azoloba conseil nini mutu yaki apesa bekte te papa nzelo yango te. Tomuna mutu te. Izala lingoma msuba puye pouvoir wana. Mais lelo tala eleko ni to.
ono fu mutu moko non eza mutu te nzambe le seul soki biso to salite po apesi biso ba responsabilité soki biso to salite ye aza na temps na ye moment na kosala tango ekokoka ebela bato bazala peri parce que apesi biso oto bengi la responsabilité pona ete to bien to sala to bien diriger oto bengi mboka mais so tozo kokate eza lokola yo oza propriété opesi biso bandako tozo fotela mitango yo kuta ndako neza na salite ou averti ngai non ndako boy na ko accepter te soko yebisinga na zo kate no sane na bengani na tu biloko na bwaki on libanda et le lenge nzambe akobwaka bato ebele et surtout basali na nzambe parce que bango bazali pena bato baza cerveau o lelo baganga ba aider ba konzi mitala ba bo soto o basali eza maopeza ridicule pona bino yango ete na pesi bino exemple bo moni mbisi wana et pourquoi nzambe alobaki na moto na Genèse il faut dominer sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur tout animal ayebaki ba ange dessus ba kokita baza de sikate ba kokota na banyama yanga pese ki moto a dominer mais de l'eau au lieu de dominer bango ba komo dominer biso to komo ko adorer bato to yebite au lieu de créateur beaucoup adorer créature o bilo ko nzamba sali eza soni na basena na pona nini na gloire ya monde pona nini siècle présent o ezali bilo komoko passager et comme mabiso na eloko moko te. Vraiment, ils ont un message au peuple de Dieu et surtout le peuple congolais ko yeba o yoni nzamba zo sala na kati ya mboka wana. Et pourquoi lelo o torobake esprit wana et botama na RDC et siéger na RDC. Botuna te pourquoi na ba pays ni sous Afrique kaka na RDC. Et pourquoi ça ne lembo wana o to bengi G8. Yango moni pays na bazulu kafu ba bebisa o to bengi plan nzambe. Bakabulango, bit na magazan. Le peuple congolais. Tout ça, bitumba makasi. Ou le bo consacré, ba fitilité. Tala makambo bozokota. On okuta na kate stade musique, to boya musique te. Mais batuana, ba dere na ba science ya mabe. Oyo lelo ibozo on okota. Bozo ko adorer mutu boye bité. Botala image abete événement, oya yaki. Botala ba photo wana. Ce n'est que l'abomination. Et le lenge moko na zoro bana peuple de Dieu et surtout ba tout fani na continent mindeli eza na makambo ebele o bazoli nga basala mabe mais ils ont marché té et grâce à ba prière toza ko sala toza ko prier et puis tala ndenge na mboka na biso toza na temps Pâques tozo célébrer Pâques ezalaki chaque vendredi place à masangi funga makate mais balongo la loi wana et beaucoup constater même na Israël premier ministre alinga cha loi azon posa cha loi et que muto à côté à le nom de Jésus-Christ il faut bakanga ke ne prison nyonso na ete bandeko baza ko sala ngo parce que kombo wana le nom de Jésus-Christ Nazareth ezotia bango mal à l'aise na kata monde à ténèbres et troublé bango et tie bango na confusion totale titang bazolo bake toza na guerre tang bazolo bake ba changer Bible ba ebelo konene za na kombo wana mais nzambe na likolo aza le Dieu de tout puissant oyo baza ko sala Nzambe ako confondre bango ako zwa kaka pays moko oyo bato bazomona bango bazoba oyo basakani na bango oyo babomi bango oyo badelese bango batiki bango bakomi kwa bana etike kaka bato wana kotombola yango ete ndeko na ngato bima na distraction tokota mabondeli tozomona ndenge nzamba komi kolakisa rétribution na bango bakomi koboma na entre bango na bango bakamuna bango komi confusion agenda na bango eza ebebi na kobeba. Alors tout ça en bata moko ok tout racheter le temps bas jour comme mauvais. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment papa qui est l'amour. Tika kimia Yesu ezakati na bino pe na kata mabota nyoso. Shalom shalom. Shalom shalom. Shalom shalom. Nous sommes de retour sur ce plateau. Un grand merci à Yom Tozala qui se coaché branché pour notre Kolanda. Message Oyo a développé. Petite histoire, il y a Nyamamoko sur pas moi dans la maille à Balola Kababato facilement. Et petit solo, il y a J8 et Longwa, mon quoi. À Kenda, Longwa déjà, il va tirer la 7. A poser question bien. Pourquoi Babakisaka Monko Wanati
ayawana pour que bazonga witi point d'interrogation. Voilà, te poser ma question on a pas pour répondre biso et na pesi sous merci dans l'homme de Dieu papa Jambon pour la révélation ya makasi boye et que le Seigneur a bâti sous sagesse a continuer pour formuler la yo les sous ce qui est caché et profond dans le bara seul moyen de reconnaître les choses spirituelles dans Jérémie 33:3 la Bible dit invoque-moi je te répondrai, c'est-à-dire moto invoque Nzambe azara lolenge mon côté azara un peu différent Nzamba pas la yo vous avez scotché branché pour la Kolanda message oyo la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cela veut dire oyo zaki na pour ça à travers cette émission au nom de Jésus tokomi na suka na remercier qui technique nyonso bazaki na biso longo de Demiongo Blaise Mavungu pourquoi pas Charlie Kanga et bon rétablissement à toi mon frère Zonga rapidement pour que EHP Media ils a vraiment na posa na yo oui tokomi déjà na suka. Le numéro on a besoin d'afficher na bas écran numéro à l'homme de Dieu papa Jambon a pesé on a place au comprendre le message tu appeler l'homme de Dieu bengaye poser ma question na yo soit na bas commentaire aza vraiment disponible pour nous répondre merci beaucoup tokom nasuka to bondeli Seigneur merci parce que vous avez nabiso alpha pour ceux qui nabiso lokola oméga un message oyo la Bible dit le Saint-Esprit c'est le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence et la sagesse ce solisa montonio sur la dit message oyo Saint-Esprit na yo et puis sa boania petoti qui continuité il y a ba activité de les garachette on a maboko na yo ndetolobi merci Seigneur Jésus-Christ to comme nasuka et yeso pa mbola biso ce qui est sa zonité, je pense que tout le monde en a la prochaine. Bye bye.